Mais c'est pas lui penande na moni masolo yo quoi. Donc là ça penage niveau mukolo za mukolo. Comme ici en Angleterre, ba Belgique, ba partout donc bota la rara studio donc solo li mais tous un système à toi ça. Bon moko ya mboka toujours dans les bons. Chitoko. Donc tu avec Kitoko, c'est que na ndima ngo te ke za boy. Mais na moni penda ke bon moko mboka penda donc ki bote zali. En toi, si tu es mboka, vraiment, si tu es un pambola bino, tu lingue comme à c'était comme à niveau même à la télévision. I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital to banda na ekala moto liboso afilma biso concert ya liboso na Suède na 2001-2002 la digital bino boyebi ka le biso to yebi professionnalisme na nanu kutu boyete donc azana art na ye na singa na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli. Bonjour fidèles internautes, il y a www.bomokoyamboka.com. Toujours dans les bons de avec votre humble serviteur Isaac Swed, le président de tous les journaux de la Scandinavie ainsi que les pays nordiques. Mais avant de commencer, il y a Panza Poké par rapport à Massoudouza Moukwalelo. Là, je salue celui qu'on appelle Joa Undombele, les bibliothèques internationales. Orgazi Manhattan à Genève. Je salue aussi Serge Kotoko, na Suisse-Irlande. Mona Popia Mukolo na kati à Londres, toujours dans les bons, jamais na boya. Lelo na yambi tonton moko ya kati ya Suède, ya kati ya Scandinavie, ayoko Panza Poké, to yebite. Na koti ene, bonjour Noko. Bonjour ya. Bonio. Andirik. Mikolo belé o likna bomoko mbogate. Teto na biso. Yo soko yeza cop. Ouais. Panza Poké, présence non na bomoko mboka za nini et puis comment na boba zolanda yo. Ouais, bomoko mboka ya biso c'est parler. Ya Scandinavie pena Scandiane toloba. Donc ma solo vene beta koto yo so cop ali ngale ka pona na cop ya na leki po yo pesile langa donc yo so ye ezala cop ouais si qu'on a habité cop o elibiso ezanini ezali balé ezali soirée na habité cop o elibiso ezanini te même normalement cop ali soirée na sens ni na roloba moni na Scandinavie na Suède kate na Scandinavie to kokanite na ndenge mo ezala na Paris ba Belgique ba Londres ba pays wana tout wana to kokanite biso to wana batamo bo ezala air mo yo ebi biso to vanda wa do yango na bulaki mo le na mo o kaka to ali na plan le 25 na COP le 25 yango na bengsi ba ya tout na ba momitu ya danger ba ya si ko kombo soirée to ko yeba kombo soirée zani kombo soirée za maman na cop Shanghai Shinga toujours oh là l'histoire Shanghai Shinga zoni ah on obligé donc yo zozong la toujours idéologie à Shanghai Shinga oui bi ke batum souper batuna nga Shanghai Shinga expliquer biso non Shanghai Shinga pour même ce côté ba Japon invité so ya ba Asie elingo la ksani
Shanghai Shinga na mukuse zaka Shenga. Shenga. Donc chez Bisso. Shanghai Shinga organisation ezandeni. Te organisation eza pena boé, organisation eza boga. Ngamo kolo ba plan. Donc pour le moment nana mutumo te a edenga yo bietende yo ba sponsor so ndeni na ndeza la ngamo. Donc cop ezandeni ni na ebite so na rolo baga ndenge makambo uzala mama quoi okopanza poke to bendela na ebite quoi te okopanza na sens que non ndenge soirée se dérouler masole kozala ndenge il y aura des invités droit d'entrée ozala combien ba place VIP ya classe que non muto akouta uti Londres ebi que non cop mo boza na Suède et pas Blanchard Diema qui a co-participé à CPL Amélie à Bini donc okopanza poke ndenge ona ouais te normalement to rolo babo soirée za 50 balles dans mon toutou. Mon ingana na posa na comme acheter. 50 €. C'était 50 balles, 50 couronnes. 50 couronnes. Donc ce tout on a valeur il y a euros, ils ont 5 €. 5 €, ouais. 5 € ils ont entré. Ma fille au fêlé à partir donc 21h tu l'es plein zo banda ti 0 h. Ma fille au fêlé. Au fêlé. Oh là. Ma fille. Non, on va bien ma fille. À partir de 21h, 0 h au fêlé. Oh, il y a 1h. So, comme il y a 0 h, plic, bas, faut foutre. Donc, ils ont 5 €, 50 balles, 50 couronnes. Là, à crédit. Ah, faut que tu n'as qu'une goutte, n'a évité ce qu'ils appellent là à crédit. N'a évité ce qu'il y aura des invités dans le soir. Tu es invité, pendant que tu es été. Invité, tu as été pour les accords, tu as été koto. Invité, tu as été na bateau baya na ebiti ba place VIP est-ce qu'il y a na moi tarification mo kozala tonde ni te bon ba place VIP to ngapna linga makambo mélanger ya osande na rolo bande ni ke omoni ndeti yo VIP yo ndeti yo eza boy makambo na ngalinga ngote donc plan na nga eza mutu nyoso ayaka na kati to se retrouver bisoto omoni VIP wana eza na ma solo bien ya na ma solo bien oyaka na ba un jour mais pour le moment donc na linga moko boye nde na boye ezala bien ceux qui biso nyoso sangani omoni so biso nyoso sangani to sali pena union fait la force to za pena place moko to zo mona na ke ezala ke place VIP ezala boye ba ona baza kuna ba boye Shenga pena na mona kama bizarre pona oloba Shanghai Shinga mo eza pe cop omoni folanda combo omoni combo eza Shanghai Shinga ngoloba ke naza Shinga wana eza nga moko kolo plan na idéologie na ngande olobi wana ouais so na lobi nga pena siko na ndenge mo boy na zonga na ki lingala na oloba biso bana mbutu miso des gars. Ma plein. Donc, et à marque, on a. Le chant de mon habité, la 4 soirée, est-ce qu'il y aura mangé ou bien les Arabes, tu vas meli, toi, il y a moins collé, ils ont une organisation. Tes organisations, Zali, Punande, Zalara, il y a Olé, Zali. Il y a bien, il y a Moukiete, il y a bien, Pena, il y a bien. Ma Boke, Zali. Oh. Tabayali, Thompson, Zali. Dendoino, Yali. Nambanzipe, Yali. Donc, un système Kayakinka. Ah, j'étais. C'est que solo li. Mais faut to zalate na ebite so mutoza na posa zo contact ya kobenga selon ndenge ozo panza poke a contacter ndenge nini pona ko joindre que non a cause la za libanda soit na Finlande na Norvège na Danemark a ko contacter ndenge te mais contact ezara botala affiche bo mona mamu tout et comment miona ba information tout et pesa meliona ba mona numéro na eza na fiche wana bobenga ngo bozo mutu moko bo informer bino ndeni bo comme place masolo ezali. Alors concernant sécurité, est-ce que sécurité a battu à la pena en Syrie na kacha soirée on a du début jusqu'à la fin? Ouais, toujours talara o eza Scandinavie to appena Stockholm parce que des fois les loba to mo banga des fois moi ba désordre mike na kacha ba fête ndenge zalaka est-ce que ko assurer de vie à bateau ou ba ko participer parce que je crois que ba mélange à battement sur kozala ba jeune ba vieux ba maman ba jeune fille est-ce que sécurité na bango yozala assurer? Si sincèrement sécurité za assurer na sens tin ke na oloba eza Shanghai Shinga tile na obenga Shanghai Shinga na oloba ke na ke Shinga donc
bao bazoya na place onga salisi elingo lo baké ba yé pour bango bazo sentir que ça chez bango. On comprend. Les alouza congolais, les alouza nigériens, les alouza ghanéens, les alouza suédois, bien les alouza suédoises. Les coloniaux. Londoniens, bien n'habité français ou bien françaises. Donc ce qu'on y est dans Shanghai, Chine, ça dit ngai personnellement quand le plan na zo ok. Oui chez yo. Pour na sens nike, pour na Hollanda combo na moni combo ezamwa. N'habitez ce beau comprendre les locaux. Les locaux, ils ont un musino, ils ont donc, ils ont faut comme apprendre côté ngana loba. Omoni na loba ndeni, omoni muto adaye to eba kota kendate. Mais les babimela rabiso, pour bamisu ba mona bango. Les babimela rabiso, baloba marambele, omoni. Baloba marambele, peut-être aye pas garder yo. Omoni, ya ngana ngana ba Shanghai Singa, et logo Shanghai Singa. Nous comprenons beauté, ils sont spirituels. Spirituel. Ouais, spirituel. Donc comment chiter par rapport il y a passage dans na bomoko amboka na ebité message ne kokotika na communauté parce que na ebiki yo za jeune amboko yo umela na mboko yo ebi idéologie makambo ya ba organisation ya ba fête ya ba organisation ndenge le kaka message ne koko passer na ba jeune ya Suède ya Scandinavie mobimba bon na ba jeune tout ya Scandinavie message na ngana ko passer zara ke to lingana to za bien tout tika wambuyema tout na pays mo boy o tuza jamais na ba capacité à ozalande tuza lelo to eba na ko respecter o baza mikolo na biso to eba na ko respecter oyo ezali musala muta sala to eba na ko respecter mutu oyo azali o abotama liboso on comprend na zongi suna o na lobaki mikolo to eba pe na kopesa valeur ya mutu totika oloba n'importe quoi toza biso na biso touti na mboka moko toye awa donc tozala uni union fait la force donc des gars et même na lola te bien na habité quoi bon toza biso na biso totika mbuyema na habité quelques dédicaces et puis message à Souka en résumé na marmignon stolobi pona passage na bomoko mboka. Ouais, message non comment message sous kezaka ke ngana hélicoptère ngana hélicoptère nana besoin yoga cop kaka cop lisolo cop ngana hélicoptère na cop na ngana na besoin na mona ba congolais na ba congolais oyo na ba arabe na ba onyo so ba ya pena ko répondre invitation pena ya Shanghai Shinga wana ne cop na ngai do na mona bateau na mona raté wana na sepela moni na joie fort les noms mon bateau mon ingamo kut na rotandule na bando bina ngamo po sentiment mon ebina nange za sentiment bateau na mona na tala pena tala na su bien ça na bi na robina na ngam kete vous comprenez ce air que là na bi air que là za na robina na ngam kete moni sentiment nange ya bongo na on a besoin na mona tous les Congolais na on a besoin na mona peuple suédois bien peuple suédois au azana Suède boya affaire isa bino to sur la normal mais polémique ngana mamba polémique te ambuyema pe na mamba ambuyema te mutabi tumbanga ndeka na loba so ele bitumba e sugelo pembeni akope place wana za zambe ali e ha pembeni ngona zambe ya pembeni ngona soko luki bitumba na zo ebisayo yeba ngo bitumba no yo suka bisto benga mbila te bitumano ko sukela yo na bato ko mona na porte donc ba o memo na zamba o ko lakisa ki mobali ou bien ki mwasi na yo bon donc so za na cop na ona mutu kuna zela ti makambo kosila o sala ya cop na so e na mbuyema ma plein quelques dédicaces na bo balandio dédicace ezaka na pesi merci na bon mboka ponde bazingai toujours dans les bons ouais ponde bazingai donc na sepeli fort pour tala mboka quoi. Dédicace Zara. Na mère n'a parlé, pardon. Mère n'a parlé. N'a pas les fanto. Mère RD. N'a pas les fanto. Ah. Andy Au Sugawana. Ouais. RD. Et belité. T'es RD. Vous dit Gemma. Donc voilà, à ne pas manquer na soirée à Shanghai Shinga où ils ont masolo ba jeune na Suède donc bobé tozo beta CT jeune surtout aux alliés responsables aux alliés jeunes au sur l'arabien na ba jeune
oza cool ya ko répondre le 25 nengo lobby donc boya ebele tous allez ko inviter bino bozali partout na Londres na Scandinavie na Finlande na Danemark na Paris na Belgique donc bozali boya ko répondre à soirée ya Shanghai Shinga et Pai Blanchard Djema donc yende azali organisateur ya soirée wana. Alors pour finir je salue celui qu'on appelle Motona Molimo yeso qui a lobité c'est que Molimo et lobité je salue celui qu'on appelle Mwana Popia Moko na Londres balobi bomoko mboka Londres toujours dans les bons tous coaché peto kanga bango bisaka ba kendi batiki la bomoko mboka esika pour tous toujours dans les bons. Et je salue celui qu'on appelle Delphine et Eduardo na Genève et Juliana de Genève donc bozala toujours dans les bons nakati na Suisse mobimba po bomoko mboka toza toujours dans les bons jamais na boya. Et je salue celui qu'on appelle Tanti Nicolas Makuiza, Tanti na Longanza, la Tanti na Pembe, staff Nanga Mobimba, Percy Mbala, Felimou Keba Boss, Ridi Umba le Paré, Boss Live, toujours dans les bons. Namiko Ezalaki Oyabino, Isaac Swed, les présidents de tous les journalistes à Scandinavie ainsi que pays nordiques. Vous allez toujours brancher, scotier sur www.bomokwamboka.com, toujours dans les bons. Bon Nico. Ciao. C'est pas lui penande na moni masolo yo quoi. Donc yo la ça penage niveau mukolo za mukolo comme ici en Angleterre, ba Belgique, ba partout donc bota la rara studio donc sur loli mais tous un système à toi t'as ça. Bon moko ya mboka toujours dans les bons. Chitoko. Donc tchao avec Kitoko, c'est que ndima yango te ke za boy. Mais na moni penda ke bon moko ya mboka penda donc ki bote zali. En toi, si tu es mboka, vraiment, si tu es un pambola bino, tu lingue comme à cité comme à niveau même à la télévision. I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo po digital to banda na ekala moto liboso afilma biso concert ya liboso na Suède na 2001-2002 la digital bino boyebi ka le biso to yebi professionnalisme na nanu kutu boyete donc azana art na ye na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango ya ona pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli